Quelle est la différence? Donc, le ticket est supérieur, ou est-ce qu'on commis maître plein. Donc, maître supérieur, maître plein. Vous comprenez? Maître supérieur, maître plein. On ne complique pas les ignorants. Ça, la vie n'a pas se alors, on complique pas les ignorants. Oui, il y a ça ignorant. Pourquoi on peut compliquer? Pourquoi? Avec Villanova, il y a quoi? Villanova, il y a leader. Villanova, il y a leader. Animateur, porte-parole, c'est tout. Villanova, il y a compliqué. Bon, orchestre, on va faire un photo. On va faire un orchestre. On les combattre de votre c'est bon. C'est la supérieure, what est-ce qu'on m'a dit. Donc, ces années, c'est dans la ceinture, les années de fabricants ont commis la ceinture noire. What est-ce qu'on a commis la 12e dan. On n'est pas à ça. Si on a au monde, on peut s'adhérer à la alternative. Et what est-ce qu'on a commis maître plein. Donc, maître supérieur, maître plein. Vous comprenez? Bonjour, bonsoir, très cher internet, il y a Petro Production Grâce TV, ça c'est votre émission La Voix des Stars. Et La Voix des Stars, vous avez présenté par votre humble serviteur, votre humble présentateur, la Combo Yawatakin 24, les lions de la presse congolaise. Tour de contrôle de la presse congolaise, Watakin 24. Très cher internet, il y a Petro Production Grâce TV. Donc un grand merci Nabino, vraiment, tu commenter sur l'émission La Voix des Stars. Un grand merci Nabino, tu aimer en trop. Un grand merci aussi Nabato Bazo Komilanga na WhatsApp et surtout ba remarque et ça pena kito ko makasika ka ndenge la vraiment quoi. Et donc qui maman on peut belé copier ça mote pas il y a les patrons de tous les patrons de cette chaîne mon boss donc papa dangai Petro Kangila et ya maman Tete Ngolu Aigle jaune. Maman respect. Maman ni maman. Maman Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, bébé Grâce, la bébé qui bouge trop. Et sans oublier aussi, à saluer aussi ma fille chérie, la jeune nommée Suzy Oma. Donc moi ça m'a dans un manaka en Nengezala. Et pourquoi pas à saluer bateau ba soutenir magas le cas mauvais ben mal le goulois, c'est États-Unis d'Amérique, il y a maman Bijugunungi Pado. Sans oublier aussi mon vieux na Brazzaville wana Abra Abalolo que je salue aussi à passer sans oublier Jasmine le Tumba les grands mécanos na Luanda wana vraiment yazala mingi na die le Tumba wata. Dieu le Tumba wata en tout cas un grand merci à toi et pourquoi pas celui aussi mon vieux Terenzing à Terminator l'homme qui fait valoriser la couloir et kaka nengezala et maman Tania donc maman na Rodriguez na petit nzinga quoi. J'ai vu saluer à loi. Pourquoi pas celui aussi les amis de Watakin 24 à bientôt marche de santé au Salama déjà donc deuxième édition il y a marche de santé à les amis de Watakin 24 bateau ba soutenir vraiment et que ça la peine qui to comme makas karanenge zala voilà très cher internet il y a Petro Production Grâce TV aujourd'hui je reçois pour vous donc là il y a président il y a les combattants d'Héritier Watanabe donc les combattants d'Héritier Watanabe parce que Héritier Watanabe azalaka na ba azana ba spiritas azana ba combattant azana ba beret rouge Wambo beret rouge à Luanda donc kaka ndenge zala azana ba état de droit donc belé nde tout le monde a pas ya ba fali poupa et tout le monde a ba warrior pas faire gola tout le monde a ba gaulois pas bien affilé tout le monde a ba ange adorable kaka ndenge zala biso to kota pena partout et lelo na mbeli bino moko ya ba président il y a groupe les combattants merci Tita et donc les combattants de Wata basé belé état de droit et puis voilà kaka ndenge zala kwa to solane déjà papa Tita okofongolanga na sola déjà invité nanga ya mokolelo très cher internet ya Petro Production Grâce TV mon kaka ndenge zala jija bonjour à mon invité ouais bonjour Wata Media ngana benga robongo la poule ga Mega Totorine ya Mega ouais bonjour vraiment boni ba santé. Ouais, côté santé, déjà, on a longa pour déjà 10 ans de santé. On a payé une provision de santé pendant 10 ans, la belle après 10 ans. Donc, il y a une minute, on a déjà 7 ans. Pour nous, c'est déjà 3 ans de santé. On a 7 ans pour renouveler les sous-contrats de santé. Le changement climatique, la saison sèche, le
donc maladie pas babela ngai vraiment après 10 ans donc no 10 ans ekoki na ngote naza na calme na yebi ke na robela te atangu nya swinga za na malaria c'est inutile donc azo minyokola na donc ngai vraiment maladie pas na ngai musika vraiment yango moko yebi ke 10 ans ata attaque ko ya te po yebi ke après 10 ans de donc na minute mutokolo ba meka ko attaquer ngai ko ya te po ya après 10 ans donc so tinda ngo lelo ke suka na nzela après ngana ba no betera suba prière retard là c'est suka wana na yebi ke boire ma déjà donc ngai côté maladie vraiment na longa yango na profiter ko pesa nzambe na nga merci pa pesa ngai santé et puis na pesa sécurité ou atanabe la poule ga cause notre l'homme le plus compliqué du monde ou za bon tour de contrôle muto a pesi maramba musique telaka rumba kotaki nango flou na mbora oyo mais lelo rumba et zui sous grâce eza grâce ya tipo héritier watanabe mon président Goga charge à mokili mobimba donc soki oboyiye c'est ko za na litoyi ya musique te soko oboyiye c'est que faut comme DJ soko boyiye faut que no beta ba couper décalé tout ça mais soki rumba faut ya pena pas héritier watanabe la pulga l'homme le plus compliqué du monde. Merci beaucoup très cher internet, il y a Pedro Pozo Grâce TV et voilà je suis avec l'un des présents il y a les combattants de Wata et avato yana nkoto mambo auto loba wana biso toza presse toza presse en tout cas toza kama logique kaka ndenge zalara te ba vraiment ouais président d'abord opesana no kombo na yo après to kota siko na ben vraiment ya émission na biso ouais ngaro mona ngai DJ Duki la Vagence nzembela de yo ata immeuble à 100 niveau ya maloba autrement appelé Tour Eiffel ya maloba muto azanga ya rolia me ya rolobati azanga ya romela me ya rolobati comment mon aibo wana nyonso ngai siko pona en bref tu pona ko suka oya mukuse tamsumbu bébé la japa ko bengo pela ndako bébé grâce pas ko bengo na ndako benga nini DJ Duki nzembela de wata ou bien roloba na immeuble ya maloba ou bien roloba na Tour Eiffel ya maloba ou bien roloba na muto azanga ya rolia me ya rolobati akoloba pe muto azanga ya romela me ya rolobati mais sur le but déjà nzembela de wata ou bien le but DJ Duki c'est que ça déjà ngai. Ok, merci beaucoup, très cher internet, il y a Pedro Pozo Grâce TV. Là, je vois directement mon vieux Ben Bala les Gaulois, c'est-à-dire États-Unis d'Amérique. Et pourquoi pas à saluer mon vieux trésor, le tonnerre de l'homme à 500 000 valises à Bilama, la France. Et il y a maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo, Mbana Pesinu Ambota Trokaka, Nengezalaka. Et président, il y a mon président, il y a mon administrateur, il y a les combattants de Wata. Bon, voilà, tout cela, Mango. Les combattants de Wata. C'est seulement pour vous, pour soutenir votre artiste héritier Watanabe. To bozawana vraiment à part soutien kaka eza mamso amike bosala peine orchestre la team Wata. Ouais, biso toza ba combattant donc combattant nous ya liboso faut ba tu ba comprendre combattant zanani. Tozala ka ba fan, tozala pe ba combattant. Sikoyo ngamoko na vana zo idée ro sala to koma ba combattant wana na zo kina no exemple ya ngamoko na zaki pe fan. Sikona ki fan na ngala mona ki niveau mati. Niveau na ngare mati naza suna niveau ya fan iti. Po fan ndenge boye héritier otena ba roza na problème moko boye. Oya passe fan a rotala pe elekeli nango ya bika wata na biso mawe alongoli yango na mutu na ye. Héritier otena ba kuta na difficulté moko boye batu pe ba sekie fani pas ko lo ba changer na ya wata pe mikolo ezo simba te akene kote mususu mais combattant donc biso toza wana pona ko kufa elongo na goga donc biso toza wana soki wata alobi atiki na musique c'est que to pas soli ba bafle to komo tala ba film donc biso musana biso ezaka donc il ça la promotion ya artiste na biso ko ça la valeur ya artiste na biso donc pona biso net nga na téléphone ngai otikala koyoka nzembo ya mutu mususu te romo ka nzembo héritier Watanabe puis na fond d'écran ya téléphone ya combattant il faut mona pena photo ya combattant héritier Watanabe donc to memaka partout aux donc nanzela na role katena yo ka ba loba mabe na komba wata il faut na tele mafona sala débat suba obetanga ba betinga na sana ba pota ebele na zoka pona kombo na héritier Watanabe yango moni na mata kisiko na komi combattant donc on est sur ça combattant asa différent na fan aza mususu combattant mususu fan akoma combattant mais combattant koma fan iti donc combattant za likolo makasi. Merci beaucoup grand DJ. Objectif na bino na orchestre ya la team Wata ezani. Ouais, objectif na biso donc biso toza na posa ba fan nyonso héritier Watanabe ba ko mobenga ba combattant donc mutu nyonso mata niveau o nyonso mibengi kaza fan héritier Watanabe amata niveau akoma combattant to koma ba combattant donc toza la batu to koki ko permettre ma bête
na kombo ya Goga toza bato ezala wata sali mabe pambiso foto mona nga malamu asala malamu nyoso ka biso mona nga malamu ya mabe ezate donc objectif na biso to na posa fani nyonso héritier Watanabe abenga makombata ya ngwana vraiment musala na biso siko ba combattant ba spiritas ba état des droits de Wata ba nane belé bobibimi apparemment na premier album vous allez quitter na retirada bozala kite bino bobimi na mino kaka bokomo lobalo bebele betango nde bomoni miange midamo epesa makambi yango ba combattant ba bimi mo ebele ba spiritas ouais question eza kitoko makasi yango eloko te oloba ti oza na ofani oui est-ce que oza pena combattant ngai naza fani ya héritier Wata ngai depuis nazala ngai nazalaka fani ya musicien mosusu te bato bayebi entourage na ngai yebi famille na ngai yebi ngai naza fani ya héritier Watanabe naza musicien te mais nayebi tous les chants héritier Watanabe na mutu na ngai na tete oyo kobanda na maison mère azaki mwana mukie na ndenga komi héritier Watanabe ngai naza fan héritier Watanabe ya retirada te naza fan héritier Watanabe ya miange midemo te mais naza fan héritier Watanabe azalaki kaka Gucci ngai nazalaki de fan ne ti azomataka bakombo azomata ba puissance azomata ba pouvoir azozwa ba volume ngai naza wana toujours donc naza fan ya lelo te mais bato wana nyonso baza pe ba fan ne mais toyebi mitema ya bato te mutu nyonso moni misusu pe baza ba fan ya Goga par flatterie aza wana kaka encore héritier Watanabe pe aza na ba succès na ye wana na flatter mais ngai naza flatteur te donc ngai naza pe na combattant ya héritier Watanabe ba oyo bayebi donc otoza na media babi po yeba mutu po yeba o mutu azalaka fo kene pena na entourage na ye isika vanda rotuni si mutu ana zaka ndenge nini ndeko yoka pena histoire nzembele babi so wana makila ya Goga donc ngala mito so kati pena mon appelle ma kilo c'est pas mi wana héritier Watanabe qu'on appelle tous les combos héritier Watanabe la Paul Gakoza no salon le plus compliqué du monde maître plein pour soumettre supérieur était à mataki niveau maître supérieur to pesa ki batu mususu yena mitsa komi maître plein te fabrica za uta ko zo déjà combo wana ya baki yende mtazaka maître supérieur fa yemta ba yemta maître supérieur donc votre présent héritier Watanabe ya zone ka ko zo mtepena za maître supérieur ndenge fabrice uta ko loba yende mtazaka pena maître supérieur. Ouais, héritier Aza, maître supérieur, Azalaki, pardon, Azaki maître supérieur depuis 2008. Donc, Fabrica Zabotoli Combo Wana après. Nous allons expliquer. Héritier Watanabe, Azalaki, maître supérieur depuis 2008. Na 2022, Oyo, à Katiangosko, au niveau Mati. Ndé atali ke nengi Azalaki maître supérieur. Ba sentir que mutu moko pe so commune na niveau sous ya supérieur pour avant mutu mata sentir faut mutu moko ya ba sentir sikoko na niveau o wata commune na niveau supérieur ba tali na terrain Fabregas pene sa commune supérieur c'est bon tout tient na supérieur wata squat mati donc ces années na ba sentir les années de Fabregas a commune na ceinture noire wata squat commune na 12e dan telle siko différence donc tout ce qui est supérieur wata squat commune maître plein. Donc maître supérieur, maître plein. Vous comprenez? Maître supérieur, maître plein. Donc wata siko yo plein. Misusu wana maître supérieur. Vous comprenez? Wata mati niveau donc oyo a commis maître supérieur. Oyo ngo nani? Tanga kombo ko nani? Nani Fabrigas maître comment on maître supérieur. Fabrigas yende jusqu'au maître supérieur. Félicitations Fabrigas pour commis maître supérieur. Et ça li kitoko po. Wata pas aller à supérieur, soit commis maître plein. Donc bon supérieur maître supérieur plus maître plein. Vous comprenez? Ba villageois ba la no parce que la pète opposé ka si balanda biso partout ba villageois ba yoka yo ngaka biso pe ba combattant. Bongo ozoka villageois na combattant. Za mona na sima ndenge za combattant. Misu ba yebite. Zonga pe na sima. Papa tita zonga na sima. Tala marambo tozomona oyo. Combattant donc les combattants de Wata donc biso ndenge aboye tozaka boy. Biso ba combattant ozomona. Biso ba combattant ndenge to aboye. To beti pena donc to braquer arme. Siko yebisanga kaka oba. Arme biso to yebeza mama miel de son double revolver. Biso boko mama arme sus. Arme za marambo ya miel mtaza mama arme. Bo les combattants de Wata boko tima muzo ya arme. Ya miel nini? Miel de son mora mizara. Ye ni mtaza double revolver.
Bino bozisu ozomona bino bozo aminoka biloka batuka miel ezalaka ya banzoye komi su ya son ndenge miel musicien bazala orchestre moko na président Riti Watanabe yo dit choses là partout comme miel de son mais nga na yebaki te nga ndenge obaki miel nga na bulekaka mais mpo nga na yebi miel neti avana tosalelaka ngo mpona bagraisse mais miel na tosala miel mpona santé quoi nga mpe nasalelaka mingi miel mpona bagraisse osati mwa graisse okotisa miel obie bakomeliso mwa poison o rapidité otie miel mais nayebaki te ozolobela wana ye susu ye komona ezalaka nani mama minduka ezalaka ye arme double revolver mpo namoni revolver na nsima wana yango nalobi kena mutu alobela mingi mama arme so azoloba tiaka boye double revolver même Riti Watanabe kisosali ya pasa ye mo ayebi ke wana mpena double revolver ye moko ayebi bino bokomota lisusu ba arme lisusu mais siko kamusinga ndenge ozobenga ye double revolver mpo nga nalobi komba mutu te mais biso nde tobrake arme siko ndenge ni mutu so akoma double revolver sikoyo oyebisanga akomi être humain epuis akomi susu revolver mpo double revolver elakisi pardon die Lutumba na ngola Jansimi Lutumba le grand mécano na Luanda wana ozomona makambo ngo nde ezokendela vraiment quand DJ ouais tozala na opena na kati kaka masolo ya les combattants de Wata bato bazolinga comprendre nde tomona ba warrior ya Fally Ipupa Aigle bapesa makambo na bango mwa soutien côté financièrement côté moralement et physiquement tout ba milo mwa bo basala est-ce que les combattants bino po sala yango ouais babi koloba eza kosala te koloba eza kosala te bakombate badémarre bazo accélérer baotonga donc bakombate tozalaki nao na système ya Norway tozotonga nanu masuwa na biso siko masuwa yango deja telemi makambo ebandi bakombata babimisi makambo na bango en public après Miange Mi Demo mais tobimaki avant Miange Mi Demo te siko bozela bakombata na chemin de la gloire nde bokoyeba bakombata baye na idéologie nini bakombata baosala nini donc bakombata eloko biso tosala nano esalema te epuis na masolo ndule bakombata nanu bazala te donc biso nde sikoyo tobandi idéologie pene ya bakombata na ndenge ya musique siko nde toza première bato tobandi makambo yango eza surprise bozela bokomona makambo bakombata baosala na ndule donc biso nde bakolo masolo biso bakombata tobandi donc makambo bakombata ezala te oyo kolobaka bakombata bazala akosi mais les combattants de Weranson bazali les combattants de Weranson bazalaki te les combattants de Weranson bazalaki ba député na ba sénateur les combattants aussi bazali ba combattants ba député na ba sénateur bango nde bazalaki ba député na ba sénateur siko pa Riti Watanabe lelo akomi na ba combattants les combattants de Watanabe bon album aliboso la retirada munoko ezalaki te pani boye kamba moko makala la Miange Mi Demo ouais question eza bien biso ba combattants to bandako swana na parlement debout donc question na ba parlement debout donc biso na ba veni to na ba parlement debout donc combattant tout na parlement debout donc biso ezalaka soki so to la muki na tongo ozo kana na lobaki mabe pona wata o babaki boye to bimis ko to bandi ko développer débat so esenga pe o nini bu to beba alors bit ya les combattants de Wata kana la team Wata ya mwana te nazo biso ne to bandaki to bandaki na parlement debout ce que tu as senti nani pena bunda déjà pona Wata nana ndima ba yine pona Wata nga ba ndima ba yina pona Wata c'est bon yo ba ndima ba yino pona Wata c'est bon faut to sangana skoyo groupe ya bato ba yina bango pona Wata to soutenir Riti Watanabe pour biso to za ya makila ce que faut to soutenir ye ya mo to sagi les combattants de Wata à partir les combattants ce que to sangani biso na so ba combattants à partout to aka ya Congo te ba combattants ya Brazza baza ya Burkina Faso ya pays bazo menacer biso Rwanda donc ils sont partout Brazza Angola donc partout dans le monde ba combattants bazali donc tous ça awati tout ça pena partout dans le monde. Ok, merci beaucoup. Là, j'allais vite à saluer pote-moi ingénieur Sedengwala l'homme à Kesse. En tout cas, donc quand n'est toujours Bara Mikolo, je suis jeune et je suis congolais. Je suis jeune, je suis congolais. Je soutiens ça pour ça notre mapinga FARDC et bosomo na boba short na bokasi ya les amis ya Kesse ingénieur Sedengwala qui je salue ya pasaka kandenge za en tout cas kende ka libosoma mbego simba vraiment quand DJ so isko mutalingi asadere na les combattants bosaka nene ouais pour mutu asadere na les combattants fa komelanga na WhatsApp
era komelanga na zana ba question na tout na raye po ezana batu mususu akotaka na groupe les combattants pour era ozora news po ebika na kati les combattants okozo information direct obi so koti wana kotuna nenga nini wataza wapi watasala nini aoyeba or ke biso zana posa bato to kozalaka na bango o baza pena pona soutien artiste eza maloba te oui toza wana pe na promotion eloko mokonzi ko bima to bwaki wa mutu nyaso kota télécharger pour biso ba combattre musana biso yango wana mais o eza important pour ba combattre to senga il faut to mona na kana ba réunion to développer auto ki ko sala donc pour mutu kota il faut à contacter na WhatsApp plus 243 90 35 51 371 plus 243 90 35 51 371 soka komi wana ne toko expliquer ni na ko la poise na kati les combattants. OK, merci beaucoup grand DJ et voilà je suis avec donc administrateur président et il y a les combattants de Héritier Watanabe donc qui salue à pas ça et je salue aussi porte-moi donc Francis Dibaya di Baistone et pourquoi pas à saluer donc l'animateur meilleur animateur en tout cas ba Flair Rebelle car ndenge zalaka ambila donc ambulance et ba Chando donc en tout cas na pesu na mbota en tout cas ndenge zalaka et donc au komelanga na numéro là ça pena kitoko makasi les amis de Watakin 24 les amis de Watakin 24 à bientôt la deuxième édition ya marche de santé et ko zapena kafu na yebi ke ba sponsor basé belé loka mauvais belle à les Gaulois, c'est-à-dire États-Unis d'Amérique, il y a une contribution. Pourquoi pas aussi Maman Bijou qui nous prado, il y a pas une contribution et donc et puis sans oublier aussi Montréal, mon réalisateur, papa c'était déjà il y a bilanga pe ça déjà 12 ans de polo déjà ba short pour nara osala bongo bokasi kaka ya okende kaka liboso ndenge ezalaka. Ouais grand DJ, tozomona lelo awa batebele ba komi ko telemela président na bino parce que bino boza ba combattant et batebele ba mo telemela président na bino Héritier Watanabe ba komi ko loba bobike bino mo place boza banga pe ya Villanova bazo ba kitakin kala mingi ta après ba séjour na bango ba to sala bongo ba tourner ba to sala pardon na États-Unis kuna bazo kita pe ba biso ba kiti terrain bobike bino bango ezala pena o pesimba mwa boy na Fabricas 3 personnes babangisa 50 personnes na yebiti atakutu ba utozwa kisi na yebiki 3 personnes ndeni bongo Villanova tangela combien Villanova ba mise baza rebelle 3 personnes ndeni Villanova baza 3 Villanova baza leader baza Villanova eza leader animateur porte-parole c'est tout Villanova baza combien yo ba baza na poto ba baza na États-Unis bongo orchestre oyo bakendaka poto bango ndi baka na orchestre o bakendaka te baza na orchestre te na basali be forte c'est que soka memaki ba musicien na poto ba o baza capable bakobunda na poto soka memi bango te c'est que nanu bakomi ba musicien te mais era royao soki babundi bakomi ba musicien nde tokomona ke te ba wana pe bakomi ba musicien mais to yebike na minute so na kati kuna bato tangelanga batikali 3 baza leader animateur na porte-parole c'est tout eza bongo na ebite soko ebite bongo tuni te yimo ngana lobby Villanova ngana na tangi te nombre ba musicien ngana bi Villanova so bakiti kini awa et comme apena au pesimbo maboy na la team wata bobonga ça chama ko parce que ba village pe baza rebelle comment orchestre otanga eza boy eza neti zamba vous comprenez zamba ba pelisi yango ba nyama bazaki na kati ba bendani poza meza kopela ti ba nyama ba bendani sikona ba nyama na ba bendani de batika la kaka fumo kade pe leader tipo leader na zamba zalaka siko de wana bazo kade leader na zamba siko bazo luka bagene ko kota na zamba mususu mo ndenge baza kuna ti ba roya romona pe ba yeko sadere na kati la team nazo biso makamba solo si royo pe ba yer ba roya kin ba yeko sadere na kati la team mais na yebi pero mon Héritier Watanabe aramutema malamu ba roya ba osala test na bango soki pe ça va ozwa bango chemi mutazane kuna lopesa makamuta ki États-Unis ta chema comme il est tama sur la team wa to mo teke ça la bien te Gina PMF déjà mais malgré ça mo lobeli na bango et que je salue aussi Gina PMF à cette crésus na la team wa te zala moi kokoso litema na Congo robangela rangote omoni congolais soka komi litema robangela ete mingi mutu soka zobela ndako makamunene na Congo mais mutu aza bonne santé peut-être mon appelle santé moi ekona pourquoi mutu azobela akoluka amela bakisi congolais pena timbela ti enfant congolais timbela ti enfant ezala na mibali na basi batimbela ti enfant donc soko omoni pena mutu mo bazoleka na ba moment difficile pas zo ya gaillard kokene musika te za ti enfant
Si on n'est pas à l'obak, non, on complique pas les ignorants. Ça, la bino pas cité. Te, à l'obak, on complique pas les ignorants. Oui, aza ignorant. Bon, on compliquer pourquoi? Azomi loba. Eza bongot. Eza netinga na lobi ba compliquer ba combattre. Nga combattre. Ce qu'on est yé pas ignorant donc on compliquer était yé mo pas plus azala ignorant par rapport à pardon, azala ignorant par rapport à quoi? Bon, parce que Fabien déjà va dire que Bela par rapport il y a orchestre la bino, voilà tout le monde en haut. Bon, so komi ko se comparer na héritier Watanabe, oza ignorant. Hein? So komi ko se comparer na héritier Watanabe la Polga Cosa Nostra. Totorina moni mutu, so ko banga no mutu wana te, po mutu so ko zo lobelo zo mona ete. Banga ta kombo. Banga ta komba mutu wana. Tano komo on ezo peser. La Polga. Le magma. Cosa Nostra. Totorina ete. Mo sentir kombo. Et comme on saute ça même na balance, ils ont pesé pena kilo makasi. Ce que mutu bongo so ki komi ko salile ba ignorance, c'est compliqué. Po ye mutu wana ayebi bien que héritier watana baleki. Na yebi te. Oui, nous les gens, nous les gens musala ya maloba, musiciens za ta eloko nezo kene. Fabo maestro abi que héritier leki. Oui, ayebi yango wana kuteza eloko kolobela te po abwaka héritier na banze moné sang héritier tinda. Bon, ayebi yango te. Les moné abwaka. Tous les chants ebelé presque depuis bandaka album. Mais wata pas benga nzambe. Na concert ya mai. Wata baza ba na maison mère. Faut comprendre. Au mon héritier watana be na maison mère. Banda ko benga vice-président. Bango moko 5 ans à la vice-président. Pour héritier watana be ba voter que à partir de logo comme vice-président. Mais bango moko ba santé ki niveau ya mutu oyo. Ya père oyo. Et ba santé ki niveau na ye ba lobi que héritier watana be azo mériter ko zalaka vice-président. Yango moni ba ndako benga ye vice-président na concert wana zolo ba omona katene ba yamba kai bango bazaki dia na podium bazo yemba et puis vice-président Romata era matia ba ndako bela nini boss live mutambongo ba yeba kene elateli oyeke loka loba mutambongo ba yeba kene elateli tesiko muta obenga ke mutambongo ayebike ba podium moko mais mutu wana za mutambongo ya za mutambongo te ayeba kyango bien. Merci beaucoup, très cher Internet. Il y a Pedro Polisson Grastivy, ça c'est votre émission La Voix des Stars. La Voix des Stars en tout cas. Un grand merci donc Stati à Brazzaville. Mon fait que j'aime beaucoup donc Abalolo, Moutaningi ça vraiment terrain Mazongo donc kaka Nengeza la président Abalolo donc en tout cas salutations de l'heure. Pourquoi pas à saluer aussi Yancy Toun donc porte à moi. Et pourquoi pas à saluer aussi mon petit que j'aime beaucoup petit Kevin. Sans oublier aussi Keren. Donc Keren à Brazzaville en tout cas bambote no karandenge zalaka et pourquoi pas saluer aussi les cordons sola et ya Mama Lili et DJ. Ouais. Sikoyo nenga botambola rapena banzela. Nenga botambola banzela et okoyi kopisa biso différence malgré oza musicien ya héritier watana bete mais oza là ya bateau bazala mingi na tutorino goga otoloba là ya bateau bazala mingi na ye tant ozotambola nzela nengo yokaka album ya mi ange mi démon est-ce que différence ezali na ya album ya retirada. Ouais, pendant la différence c'est vrai parce que eloko na sepela na héritier watana bezani na yeni soko zongi na ye depuis na temps ya kala eloko ne ya liboso na ya mibale le karakaka zo comprendre donc hier ça même vocal ce qui côté c'est première vocale deuxième on est ezalaka bien première ezalaka kitoko mais ya mibale ya tambola na système à étage donc so bete loko yo oyo il faut le kawana oyo beta make puis oyo mususu oyo ya sufele kasuwana ndenge moko miange et beti makasi ko le retirada. Et puis chemin de la gloire et kobeta koleka miange midemo pour monsieur zoya chemin de la gloire et beta chemin de la gloire pezoya et kobeta man États-Unis d'Amérique et kuna ba mona clip o ba filma na téléphone te pour ba sika orchestre ya en tout cas ba artiste congolais et ça pena fierté makasi Fabre Maestro ça déjà kuna tozomona pe orchestre suji ya la team wata pe là déjà ba septembre awa ba beta bo pe na sala munene kuna na États-Unis en tout cas félicitations ba Fleur Rebelle la hérité watana moi côté ba salle il faut bolober là. Voyage, oui, voyage. Artiste a une facilité à voyager. Au voyager, mais quel concert. Bah, mais sous bas à renégeni. Abiso quel voyage, à quel concert, mais quel concert. T'as d'autres termes rare. Soit comme une porte, moi, moni parcelle, on a battu bazamo et la bête porte. Coco, bah fongoli. Bonjour, s'il vous plaît. Na moni battu bazar, est-ce que tu connais Peli Sabino? Ouais, banane. Bah, tu belle bah voyage arrête. Banane, belle basal n'est en état si banane. Habité, hein? Mais bah ça qui donc qu'est-ce qui a bête porte coco
oui bafongoleli bango porte atuni leader aye s'il vous plaît biso na miso ba artiste boyebi biso te toyebi bino te si te pe tokosepelisa bino actuellement c'est que directement bozolo papa Fabro Maïs parce que yem dans les États-Unis na minute nayebi te mais nalobi te ke eza ye mais nazoyokaka akomi kuna bosawa ouais bon tokosepelisa bino bango babi oui problème ite bakoti basepelisi bato bakoke na restaurant moko boye bamoni bato ebele na restaurant basengi o mama tokosala ma playback na restaurant na yo bino banani o biso ba artiste c'est bon bosala bakomi ke na matanga bato na États-Unis kuna pardon tokoleka awa te boleka wapi tokosala bino tosepelisa bino toza na matanga problème ite toza ba artiste tosepelisa bino baleki bapesi makambo siko héritier Watanabe la poule à cause nos l'homme le plus compliqué du monde baluki babengi 8 fois aboyi koyamba babengi susu aboyi koyamba baye kobenga manager babime tozo benga la poule gato to rena tembe fa to pese kashawa sali moko ya munene zawa oye boma Michael Jackson po Michael Jackson alinga ko beta na sali wana po eza sali o Michael Jackson abandaki kokana abeta na vine avant kufa o héritier ke beta na septembre siko Michael Jackson era zwaki sango ya sali wana e la re brisque sentiment wana yango bomaka Michael Jackson Michael na mibetela na sali wana tiango siko babengi héritier Watanabe akende ko beta na sali wana soko tali sali wana soko koti kaka atoza na babuto ezo sila na nzoto oza na rime ezo sila oza na kosu ezo vide sali wana yango héritier Watanabe azokende ko beta na kati ya États-Unis d'Amérique donc ba o misu ba betaka babeti na basalte babeti na bamatanga babeti na ba restaurant ya batu babeti na bamapangu ya batu mais héritier Watanabe azokende ko beta na salle à part ça pour ko pesa bino elengi orchestre mobimba ezoyemba kuna donc chemin de la gloire ezobeta makuna na États-Unis d'Amérique donc akota ba sonne so beta on a studio kuna so kuna na Congo na animateur ayema na poto te siko tour ba animateur ba yemba pena na poto oka pena générique ya poto ezoya kasi déjà salama déjà avec la paix déjà beta générique mo kuna na France temps ba tozali na serre ba confinement allo donc beta kuna na mikili kuna beta pe déjà la liboso te moi te que babiloko salama pe na pe déjà liboso mikili kesenit mikili ya États-Unis et puis États-Unis il y a combien de personnes si tu as mikili tu le rappé pour ceux qui ont 3 personnes ils ont une gravité avec 50 personnes fallait qu'il y ait 3 personnes fallait même orchestre ne ba sala ba tourner en Europe ba beta un mois si je me trompe pas na ebi ba dia le tumba na wata ba dia le tumba wata ebi yango et puis na ba Jean-Simi na Luanda ba ebi donc allo téléphone ningi ça peut mukili génique ala beta kitoko makasi la team wata esala 8 mois aux États-Unis d'Amérique kozonga na bango aboma po na kati la team musicien tambola makolo azate na yebite si boyebi yango na kati la team musicien tambola makolo azate bango nyonso ba véhiculer et puis koya na bango boye bokomona makambo ekozala donc générique ya poto na mebeta mate wana ezalaka afrobeat siko allo ezalaka afrobeat siko bozomona siko générique allo beta est-ce que ezalaka afrobeat ezalaka afrobeat siko générique ezoya générique tala omoni générique soko bini générique il faut otoka jamais robeta générique sans que otoka ezala raté de ce moni obeti générique il faut otoka donc générique ya poto depuis musique ya Congo banda nanu ebeta mati bokomona siko générique ya poto fallait to beta allo na poto tant ça ba confinement na max afrobeat ezaki afrobeat les marquis de maison mais ba beta pe générique na poto to yebi te ba beta générique pas JP Kiss est-ce que ba beta album mobima na poto mais générique pas JP Kiss siko héritier Watanabe azo beta générique na États-Unis d'Amérique o batuna no ba beta te siko bino pe munoko na bino oyo munoko na bino yango na yambaki moko ya bagolwa donc ende auta koloba président la bango boya kine featuring na président héritier Watanabe pona kena a pesa pe gaz golwa mo auta koloba ngo likola munoko na bino yango bozoka te ba featuring na ba artiste minene pe ya Congo. Là on appelle ça félicitations na artiste na biso héritier Watanabe po ya diembela rate ils sont ba musicien bele ba diembela héritier Watanabe si golwana ba pardon warrior wana ya fali alba ke non yende mtakota ko ba demande pour abeta featuring na fali pupa te aza ne aussi talaka mutu akoloba pona mutu aza aventurer héritier obi on comment héritier za kanani moto na tembe siko mutu atembe afani ningaka benge pena type wana ozobe allo moto to bet mutu atembe héritier Watanabe l'homme le plus compliqué du monde abeta retirada asenga featuring iti fa babinda ya kosenga ve pardon soki moyeza
ba papier ça pardon si moi ça na diembela nga mikolo succès sili apé ses chance aye débordo sous sa diembela ki na miange midemo kade na miange to tikala kaka débordo diembela c'est tout débordo diembela ki yo ve s'il vous plaît est-ce que na rosala moins loro est-ce que nzemo memezaki héritier Watanabe yembi na Chilipe na ayibo ezali kaka mama wa diembela bongo soki mutu ayebeta featuring na héritier seke ko diembela bongo biteke héritier aboyaki ko ke dynastie abula kiti yo bongo moni wata kendaki dynastie po ba diembela wata faire ne mutu aboyaki ne ko benga héritier ya boyaki omoni na musique ya lelo soki musicien uzana rumba to lunda makamususu te mais rumba po wata se rumba po ba bengi prince rumba soki olingi obeta rumba il faut luka muto héritier Watanabe soki rumba faut luka héritier Watanabe rumba fala bin ça déjà moment na tela ba rumba avec la bête bin ça déjà rumba faire cher de poule ba bête déjà ba rumba mais bino pardon et le réseau ça la biso ba congolais passe to zolo ba ke ba beta bon bango ba bandaka ko beta héritier Watanabe no sana kangaka maboko mais héritier Watanabe ba no beta aza le seul leader aza pas mutu mais réunir à koleka bato bazana ba orchestre c'est héritier Watanabe na yebi yango te mutu nyonso na ba kombo tangi ba banga héritier Watanabe oya banga héritier Watanabe te na Congo mobima nani fali pa banga héritier akoyebisa te héritier Watanabe banga ete l'homme le plus compliqué du monde d'ailleurs zo banga héritier na zo banga ka ndé Fabrice omoni yemo goga de alobe ayebisa bi bokipara ayebisa ki bato na nyonso bokipara te bokipara omoni bato wana bokipara bango te po azo diembela omoni mutu soki succès sili akolukaka mutu aza na succès diembela amana ko diembela na pati po wana mususu ti nani wana kaka mutu ozolobela bakomo mibaleza oyebi place abanda ko diembela diembeli asengi pardon achite sko mo kateli na minute so pour ozwa gaz foka komba goga yango mona beti machine po bazaki bien abeti machine abi goga tozalaka bien nini na kosala atini nanu ba message goga s'il te plaît soki moi eza sunga ngai tosala moko beba na moko boye bato bakipe na bango te basaka neti tobebani mais tobebani na biso te goga yoki message wana bi même mutu na ngai pourquoi boye ekosopa yo ti ote goga na ndenga bien tala kaka ngai vraiment naza kosila makasi yango na lingi tosala kata mwa polémique moko boye na ndenge ya bien soki na fingi yo mais ate kozongisa na ote mais de finga nango donc kozonga na ndenga mabete na kotinda batu balobaka mabe na kombo na yo mais comprendre kaka naza kosila na diembela te po kombo na yo resunganga makasi goga petake mutu malamu abi c'est bon na peso nzela sala olingi siko ya ba pese nzela akomi kolekisa mayele akomi siko kolekisa mayele era lekisi mayele biso pe ba combattre to sepeli te biso pe to sepeli te biso saki goga mutu wana za muta niveau na yo te yo za muta charisme ozala na beauté avant l'âge obima na TV na beauté faut qu'il me le koana. Voilà. Là, j'allais vite à saluer donc ma concert na Luanda wana Barbie la princesse Bobby la dawa de la presse donc na Luanda na vraiment pino kangi pena Luanda donc Barbie la princesse donc Bobby la de la presse angolaise en tout cas coup de chapeau ça la pena fierté en mboka la biso Congo libanda ya mboka donc na Angola la pena yoni muto kangi pena numéro 1 Barbie la princesse Bobby la dawa mama Bobby la batika en tout cas coup de chapeau ba émission beno ezo kibena kitoko makasi kaka ndenge za la continuer ngwana drapeau ka toujours ya RDC ozo faire koningisa yango kuna na mboka Luanda en tout cas ba félicitations bele kaka ndenge za la voilà ba comprendre avec les combattants donc naza pena na combattant tebi musala ba combattant bazaka nango tebi musala ba combattant bazaka nango kaka ndenge za la vraiment sikoyo tant monaki en tout cas place wana na lobango vraiment félicitations à l'artiste congolaise héritier Watanabe et en tout cas prestation na yenga mataki bongo na podium comme na ba kulutu na été mais ba papa na ye ya wenge musique 4x4 bon chic bon chat tant mataki pena en tout cas ba sepela ki félicitations artiste faut la pena ndengwana moi ba biloko moko boye sala pena kitoko makasi na ko senga pena ba artiste congolais mususu o bazaka na ba kwa na bango en tout cas bo sangana pona ka kotombola culture congolaise donc culture congolaise en tout cas et ko sala pena kitoko makasi lo de ko sala ba coin ko beta masolo mobo en tout cas sunga gité ouais le combattant bo monaki président na bino héritier Watanabe amataki sika mona ex patron na ye Weranson et puis ba papa na misu bazaki ba Didier Masela ba Adolphe Dominguez na ba Blaise Bula ba manda chance pe bazala ki wana isala ki bino ndengene
ngai mpona ngai ezalaki surprise te mpona yebaki deya na niveau goga aza nango foka amata na podium wana bato bapanzaki wata kobeta enlever le rideau ngabi moto atembe moto atemba beta enlever le rideau est-ce que ekozala tomonaki bato misusu babetaki baenlever le rideau na bango mais komata ya goga na podium wana bato bakomprendre yango te ezalaki kaka teke amati mpo ayemba ezalaki mpo ani passation ya pouvoir anini wenge etiki pouvoir ya wenge pa héritier Watanabe bon bato bakomprendre te wenge bafere baza wana bagile te baza wana babindome baza wana babill Clinton baza batika pouvoir ya wenge pa héritier Watanabe place tolobaki depuis na ebandeli on chante pas la victoire avant la guerre et puis kombo lingaka bapesa yo me bapesaka yo te toyebi lelo bato ebele bakoma o baking banani onga roi king ezalaka fale toyebi king yezaka aigle donc king le roi ya bamusicien congolais ok eza explication quoi donc yo king mais toyebi bato misusu babenga bango baking mais bayemba na bato misusu bamibombo bakoma baking baloba o tel avec le king kinganzi toyebi boyoteka baking mususu bazawa na Congo babenga bato misusu baking nzembo na ye moko mabengi mutu mususu king DJ Duki Nzembela featuring avec king olanda ngote barbila princesse donc héritier Watanabe ya força te yazaki neka prince mais bien sûr vous comprendre héritier Watanabe à part toi lobaka héritier Watanabe le prince de la rumba héritier Watanabe le prince de la rumba na kati ya royaume igwe azalaka moko roi azalaka moko mais baprince bazalaka ebele bana bango nyonso baza na bango kaka baprince mais prince héritier azalaka neti héritier Watanabe siko na wenge donc na génération wenge héritier Watanabe ye azo héritage ya wenge donc bapesaki ye pouvoir wana soki ezalaki ye te nayebisa yo olingaki omona bato mosusu na bango bagangaka banga kobengisa bango boya kozwa pouvoir mais pouvoir wana bapesaki yango ka héritier est ce que bike eza komanke te eza mpe polémique te mais grand ya wenge mosusu bazalaki wana batiaki mpe vocalité mais bayembaki baker mais héritier Watanabe batiaki vocal na podium wana et puis atie vocal nayebisa yo mokili gangi na ndenge akosakana te na concert ya bato po fali déjà le 20 novembre déjà tozala stade des Martyrs passe presque tozala wana concert ya bato babengi invité ayemba yango bosepela ya makasi bongo mais tozela pe concert pe ya aigle wana ye moko nazokende omoni nabaki passation ya pouvoir depuis histoire ya musique ebanda na Congo oyo Congo mobimba bayebi ke bato batondisaka martyr wana eza wenge nde tondisaka martyr parce que héritier Watanabe bamataki deya na podium wana bapesi ye clé ya martyr po azwaki yango boyeba te héritier Watanabe bapesaki ye clé ya martyr azwi mpena clé ya martyr atie na poche donc ndenge amataki na podium wana elakisi ke à part wenge moto akotondisa martyr c'est héritier Watanabe 1.1 trait donc concert afali ya wenge etonda te te nalobi pardon ya stade des Martyrs etonda te nayebi force na ye te kasi obi clé za nga nazolobela force ya héritier Watanabe la pulga cause à notre l'homme le plus compliqué du monde tour de contrôle donc azo contrôler stade mobimba wana bapesaki clé ye nda kotondisa à part ye moto akotondisa yango aza te donc so olingi otondisa concert wana ongo otondisa stade il faut ozala na héritier soit okomele na tshombo la pulga na kosa l'invité na ote na concert ye ba wana siko kozala siko parmi bato bakotondisa mais moto akotondisa yango eza héritier Watanabe la pulga ye moto akotondisa martyr donc wana pena totika distraction biso kolie otondi te komeka mosapi te na mozindo ndoto etika kokosa biso pardon po ezaka mpo olali nga natondisa deya martyr na ndoto nalala pena boye na loti plein na martyr nga mona tondisa yango siko wapi yango natondisa yango siko bongo so jour ne parce que bakosela pe mokolo makambo te soki jour pele koki stade de martyr plein fali po atondisa bolobani parce que bozo bakino héritier Watanabe bazwi claté na poche c'est que eza gratuit papa omoni congolais alingaka show congolais alingaka rumba moko boye omoni rumba eza des sortes rumba ya babar eza différent na rumba ya concert soki otene na leader moko boye azosala mpena makambo ndenge ezosala te donc yo moko omona meme litoi na yo osanti mpena mabe mais héritier Watanabe ti azoyemba te
Et puis, on a senti déjà son ya ouate na martyr ndenge bimaka. On a senti voix morodo, neti ange yazo yemba. Tera batu ba neda ko mibimela. Batu ba bimaki, po batu ba lemaki. Ba leader ba kota ki mo retard, po batu ba ki wana depuis 10 heures. Ba ko magi de ko bima, ba bima mais ba ki kaka ke ba ki sko roi siko abengi. Oyebi roi. Oui Ranson. Roi abengi. Abi toza pe na mwana na biso oya beta pa na ngai et puis beta pa jibe mpiana. Héritier Watanabe na batu ba bimaki bazongi ngana monaki batu bazokaki azokima mbango azonga na stade kaka alanda makambo wata kosala et puis wata era bandi koyemba tela kaka vena ye Adolphe Dominguez tata mobiche sale kitoko wata na sisi koyemba te mais tata lobi bobeta maboko pona Héritier Watanabe wata aza mystique yango balobi musique tolinga kezala ka don moine tinga nga don ngeza kana ngoko loba omoni ko loba o yango nde don ngai siko jamais na ketsa libaya na musique babi azokenda bonga azolandala nane ka ba vene wana po azwa pe ka makambo ka nengezala no mena bakiye moko boye na boye industrie za te omoni wata zana no wata ka tetsi oyebi wata za tetsi na tetsi azana ngo jamais mutu azane ne loko te azala ka tetsi batu balande ka bongo ba vene ba benga ke po ba yebi eloko za moni souverain premier de aloba jibe piano na concert ba ki apprécier l'homme à son époque donc eza époque ya Héritier Watanabe eza époque ya batu mususu te Héritier Watanabe oya koboya ye c'est que aza inconscient et puis aza awa na Congo te po musique Héritier Watanabe to moni na ba chinois bazo sala ba vidéo na ba ye manzembo Héritier chinois pe na zo ye manzembo Héritier Watanabe chinois donc nzembo Héritier partout au Kenya ezala na fête wana soki ba nzembo Héritier Watanabe te batu ba rolia te maria robima te ezala na babar nyonso partout musique na yo kaka nzembo Héritier Watanabe batsaka pe moko te batu misu basu batie moko baleki pa mutu musu Héritier Watanabe soko tie moko oluki problème fo bana batu ba ko senga o tira ke lukela biso gombe na gombe lukela biso Sid Boy lukela biso Yves d'amour lukela biso te donc tous les chants Héritier Watanabe ezobeta siko o koloba ke Héritier Watanabe azobeta ti mutu wana Voilà, très cher internet, il y a Petro Poisson Grâce TV, ça c'est votre émission La Voix des Stars. Nabi que vous avez belé liboso betando kenabino liboso ba téléphone et bozo na pena émission La Voix des Stars en tout cas coup de chapeau na bino bo continuer ka toujours ngona et bo consommer pena Petro Poisson Grâce TV ba abonnement et que ça pena kitoko makasi bo s'abonner massivement. Et tout le groupe na bo sangana pena belé bo s'abonner massivement on a Petro Poisson Grâce TV et là où vous avez information vraie ba information réelle parce que biso pena tozala ka parti prité biso de sala musala kaka ndenge sengeli Karobino Mundibu a fait ceci cela Torlobela Robino Mundibu pourquoi pas des plics pour Maniance et pourquoi pas Fabro Maestro et pourquoi pas artiste congolais nyonso kaka en tout cas actualité là-bas besoin on a Petro Poisson Grâce TV kaka et ndenge zalaka ouais les combattants grand DJ poto kabana yo mot de la fin et mon émission lelo et koko zani et puis message ni relancer na bateau balingaka yo moko et puis na bateau balingaka orchestre bino la Timwata. Ouais, merci beaucoup. Ya liboso na oloba nalandi type moko kombo na ye na ebité type wana andima le ganika na TV andima loba na ye kaka abana koloba ne kaka n'importe quoi na kombo Héritier Watanabe alobi na buzoba na ye aloba ke Héritier Watanabe oza na niveau ya falite oza na niveau ya nanité oza na niveau donc mutu wana na comprendre te c'est que mutu na ende ezo sala te donc papa nga na recadrer yo maloba yo lobaki retirer maloba na yo Héritier Watanabe a muninga na yo te Héritier Watanabe la pulga cause nostra aza mutu akosala ba aventure te ozo comprendre pour ceux qui y étaient nozo ka sumu ta beta lisola rumba te na Congo tous les musiciens beta ka rumba ba koma ba DJ boye bengo mais Héritier Watanabe ndimi risque wana ateli bino mia jimi demo et puis nyonso ebeti atelo ko moko raté te place bo betela ye maboko bokomi ko luka bo diembela lisusu eza buzoba yango moni batu misusu bakomi ko sala ba erreur oza grand star moke sala clip na téléphone ya rapide poka ko ya kobunisa Héritier Watanabe sikoyo Héritier Watanabe abeti mia jimi demo mutalongo yango azate azwaki pena temps 2 ans yango mutako longola mia jimi demo a monanité yango na mawawana amoni ke exercice yango leki makasi ye moka koti studio po alongola mia jimi demo donc chemin de la gloire ezoya po elongola mia jimi demo po mutako longola mia jimi demo azati
na yango na koti pa ba combattant biso ba combattant to zala wana kaka toujours debout boyebi kanek to tsaki de arme na biso boye to kozonga simati donc biso vraiment to kokufaka pour héritier Watanabe to za prêt neti nzembela ninga boye azane de après biso to nima na biso to kufa pour héritier Watanabe la pour ga cause nostra ya tembe donc ba combattant to zala wana kaka réunion na biso chaque dimanche boyebi kanenge zalara o azana posa rejoindre na biso na groupe na biso ya WhatsApp na biso na plus 243 90 35 51 371 plus 243 90 35 51 371 vraiment si na bino bana koloba na ngaka ti lobby pour malobe si la ranango te po ngai comme nga DJ Duki la Vaja Nzembela de Wata immeuble sa niveau ya maloba autrement appelé Tour Eiffel ya maloba mutu azanga ya rolia mazanga ya rolobate azanga ya romela me ya rolobate kaka ndenge baloba mutu alobareza oyo azana munoko te mais oyo azana maloba po baba azana munoko mais bapimele maloba mais nga nazana munoko pina na maloba donc to continuer toujours à soutenir Héritier Watanabe la Pulga Cosa Nostra le magma Héritier Watanabe la Pulga Cosa Nostra soroki mutalobi buzoba na kombo na yo kipe bangoti tika ba combattant po bato wana nyonso bana niveau na yo ti yo za likolo yo za maître plein donc bango nyonso bana se o ngai nani o nga nani bazana se le rôle ozwi déjà pouvoir wana ya wenge okomi roi na bango nyonso po Héritier Watanabe bakomi roi okomi roi ya ba musicien na nyonso ya mikie donc to longoli kaka ba papa chéri likolo kuna de on nyonso azana se o ebika azana se ya ba papa chéri azana se ya makolo Héritier Watanabe pour Héritier Watanabe ne roi donc mingi ya kolobeza te sino mina loba na bana loba kaka message na ngeza ke Héritier Watanabe yenda komi roi donc na lobengo pena Héritier Watanabe komi roi et puis muta kobo yango azate azwa kyango na stade de martyr et puis on azana idée ya martyr longola idée wana koyoka soni zele Héritier Watanabe beta. Merci beaucoup. Quelques dédicaces pour toi, Kabana. Ouais, vraiment. Na pesi 7775 mbote per Héritier Watanabe la Pulga Cosa Nostra. Na ba mbote avance. Donc na peso ba mbote avance. Na ba jour na kokite nga na mi pesi le ngo ba mbote zwana o yango. Et puis la team mobimba ba mbote, les combattants mobimba ba mbote po biso za pena ba combattants ba biba combattants to telema to tika tante. Eza tana biso to telema. Donc na pesika batu nyonso mbote na tanga na nga vraiment komba batu te pe batu bazebele si na tangi oyo ya loba nini o bwaki ngate si na bwaki oyo bwaki ngate donc na bwaki bino nyonso na yo na bwaki yo na bwaki bino nyonso. Ok, merci beaucoup. Nous venons à la fin de cette notre émission La Voix des Stars. La Voix des Stars, en tout cas, un grand merci. Nabato bazo kili baku ya kolanda biso lokola mon vieux Ben Mala le Gaulois et stati à États-Unis d'Amérique na ville à Chicago wana. Balobi marche de santé à les amis de Watakin 24 deuxième édition Kalaming te akala ba ji awana bi ki mon vieux Ben Mala le Gaulois États-Unis d'Amérique ba soutien na bino ça pena kitoko makasi pour que marche de santé on ele kapena bi ata douzaine ya ba polo et ko ça pena kitoko makasi car ndenge zalaka là je remercie directement mon équipe technique na sima caméra na zabongo na Montréal papa Tita mobile ya Pema Zanga Manda et pourquoi pas saluer aussi Cordoso la Karnenge Zalaka et les patrons de tous les patrons papa Langa Petro Kangila et ya maman Tete Ngolu Aigle jaune maman Aigle jaune maman Annabelle Kangila Jérémy Kangila Jemima Kangila balobi la déjà to sepela bongo donc anniversaire ya Jérémy Kangila donc là bientôt quand la juillet a to sepela bongo kala mingité et joyeux anniversaire d'avance déjà donc que yaya t'aime beaucoup quand ndenge zalaka et pourquoi pas saluer aussi ma fille chérie et la jeune nommée la Suzy Oma famille Oma na pisu na mbota trop kaka ndenge zala Rit Oma Diega Oma et Gloire Oma et Eddie Oma aussi pourquoi pas aussi à Chamber élégante sofa muta simba bena esprit de vie ya vie professeur Kichara ndenge zala kaka merci on se retrouve à la prochaine bye.